Bonjour, bonjour, bonsoir la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On sait que je me porte très bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizubino, boboto bondeko. Nakata babota bino, ningana ningana. Voilà, ils arrêtent bien, voilà. Voilà, ningana ningana. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Un peu de vin. Voilà. Et ça va bien. Tout si sango lelo. Waouh. C'est fini. C'est fini la famille. Voilà. Coucou à tout le monde. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko. Nakacha mabota rabino. J'espère que vous allez bien. Shalom naba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Ba shalom bisika bizubino. Voilà. Boboto bondeko. Voilà. Respect naba chef coutumier na biso. Bandeko nangai vraiment toye kakane bozala boyebi. Ce qui n'a yé le code la policière de la presse. Cela veut dire qu'il n'a pas ça dans la conscience. Il y a des collègues na biso na simalango na la musapé na conscience ya binope au bolandara biso parce que lobby pe boya ko so babisika ou surtout ba te belé balandara biso ba komi pe na ba compte na ba on a TikTok baza pe ko pe ça va conseil et ça au sala bien. Bande konanga des acquis depuis hier hein, je crois bien faut les acquis hier, je crois pas qu'ils acquis avant-hier. Je vis que Mbutu ezokota entre Mama Congo na Jaël. Nande ko mwasi moko boye boyo kaka kombo na ye parce que na ocha mo be streka muke ya Jaël et puis to ocha muke ya Mama Congo et puis to koya ko décortiquer yango pour nous lancer sa conscience. Alors moi shona en tout cas na ebiete bon azaka muta média je crois il parita banda pe na Congo tozalaka tellement pe belé moi koyeba pe batunyo so ezate kombo na pour le moment ezana mutu na ngaite na kocha yango bande konanga ezo sala passe na mwana mwasi o bazobenga kombo Jaël vraiment nazoyeba te qu'est-ce que je peux dire na osenga na yo vraiment le lobi mama na yo asimbaka Bible maman na yo te aka de porte à porte cela veut dire qu'aza témoin de Jéhovah yo pe au colis je connais qui témoin de Jéhovah Jaël chaud il faut zalake o yebi Bible pe bien mais modèle yo finge la kabato je crois que biso nyo sotozana maloba pe to fingaka mais bo salaka ndenge nga na salaka so na silisi mission nga natalaka yango plus de 5 fois ce qui na moni que na fingi penza pe eleki na sakani na tchengo na pause na permission mission parce que modèle yo finge la rabato Jaël nandenge yo lobaka ke okoli bien ozaka na yo mutu malamu nandenge ngape na yo kaka bato oyo bayebi yo Jaël omona mwana mobali wana Roger Ngandu oyo yo vanda na enda kumoko azali camarade aza muto to koli nae aza muto to zani age moko ozomona Roger Ngandu wana ce qui muto aye ko fingi na réseaux sociaux na yaka toujours ko défendre ye parce que c'est un garçon très intelligent donc ce qui Roger Ngandu abima ki na yo Jaël cela veut dire à mon qu'il aime sur quelque chose il n'a qu'à tirer au moins intelligence moko boy parce que ce qui a mon qui osa zo banga bimanote c'est un garçon nazo sabino bande konanga Roger Ngandu to kola na bango bano bozoeba bazotanga na iti gombe bozoeba bano batangi ba mwamba ba français ernyoso na quartier tozota donc ozo comprendre tant que totanga na ba lycée mpiko bango ba otanga na ba mwamba tant biso tozo kendo bango ba l'air ba biso tozana lycée ya uti ko sala examen bakendaki na iti gombe bakena iti masina Roger Ngandu yebi bien tu connais bien Christian Bakwa oyebi on a vraiment pire yo ça c'est mon frère c'est mon neveu to kolinda kumoko tu vois Roger donc tango yo Jaël Roger zo bimana yo un garçon donc bien éduqué
Donc nayoka na comprenaka pété ndengeni akoma na domaine na musique. Ti lelo na comprena ngote. Ba Roger na baza batu mo bangi bazala lelo ba PDG, ya ba Onatra, ba PDG, ya ba Rési des Eaux, ba PDG parce que basala ki eloko ba bengi bazo iti gombe donc oso comprendre ba comment on appelle ça ba technologie. Donc bato lobby fallait ba asilisa na ba polytechnique. Moi na mayele Jaël, mais il y a un moni à comprendre qu'il fallait beaucoup de musique. Comment toi tu peux insulter les gens comme ça? Biso nyo surtout. Ata mama Kongo yaki awa aloba ki pende belé pour na fali. Biso nyo surtout yaki ko recadrer to bi mama Kongo dosé boyete, mais on n'a pas insulté mama Kongo. Aza moi si moko faut qu'on passe respect d'abord en tant que moi si ndekonanga. Moi, je n'ai pas vu des vidéos là où Mama Kongo azo finga yo modèle yo zo finga bato. Même ingai oso ko salela nga vidéo vandi obandi ko finga nga Jaël na ko ya ko répondre yo te. Jamais oko yo kate me ngana na policière de la presse. Tam supo yebinga te. Parce que ozano pas obligé ko yebanga te. Vous comprenez? J'ai le soko yé na mboka sika. Ndekonanga, il faut tout naka ba oyo ba yaki liboso na yo. Boy otuni bango tango boye bisengoni bomoni na poto makambuni ni pe bomoni na poto. Pe a sonam ndekona biso Rafin Tumba. Ayaki soki na 2019 lobby awa. Mais asali soki 5 ans pamba atiki poto Jaël. Qui te dit que yondo ko mema poto na Mukongo? Qui te dit que soko komi fali amemi yo o komi esclave na yem de konanga? Ose esclave a fali te. Ose esclave ya nana te. Non, ataba mema ki yo c'est quoi? C'est quoi faut banda ko finga ba dans désordre pour na fali. C'est pas normal de konanga ko finga ya modèle wana soko bandi ko finga ozo ko cha pointé. Ozo raisonner pété. Toi-même, tu ne vois pas que quand tu insultes comme ça, c'est le diable qui est en toi. Ozo incarnation, il y a diable. Parce que moi, mouto, azana même na bonzambete. Azana même na diable te. Azana est tiède. On nzambe kuta boyini to zala tiède. Mais, attention azo finga, ozo mona azo raisonner, azo paiement, azo luka. Atako tu mama bomo la finga kame sozo landa azo pema. Mais ya yo Jaël tu ko bandi ko finga de konanga mwasi. Ozo finga ona baza bana basi. Ba mama o yo zo finga ba mama na bango wana. Baza ba mama o pe ba ko bota yo. Mutu ba ko fingo Jaël yo po leki na o po talipe parce que ye mboka sika mwana mwasi. Tu otuna kite. Mama Kongo ndenga zawa na za muta administration. Ngaye. Aza muta ba pétition. Aza muta mema kabatu na administration. Yo tuna kite. O tuna ki na ote vraiment. Donc batu bazana bango ebele wana baso critiquer fali. Yo moneka muto ya kolata ka Mama Kongo. Tuna ite Jaël. Oko regretter. Yaya. Ozwi chance oye na poto. Afrique d'ici de Amboka te. Hein Jaël. Oye bike même maman non Afrique d'ici wana abano sape ba misala moko passer. Yo moko po yebe on nepe ko accompagner. Afrique d'ici quand même eza Afrique. Mais tant yo ozwi chance parce que ozala en Afrique d'ici. Sur on monnaie qu'Afrique d'ici eza poto a bien tout et tout Jaël, tu ne pouvais pas laisser tes enfants. Bana o bakola ki pa bakoko bakola ka bien te. Il fallait zana bana na yo. Mais je crois pas dans modèle au finga ka. Tant sous c'est mieux que bana bazala pas maman na pas koko et pas maman na yo Jaël. Parce que modèle yo finga ka non. Soko zala ki même en Angleterre ah. Tolinge tozwa ma finga na yo to kena ngona assistance sociale. Balige ba botolo bana. Même ndengo za na France wana. Yeba ke ba ma finga na zo finga wana. Ezotikala Jaël mukolo kozwa bana ke baba bana no kozwa bango te nazana ndeko moko azana Canada na otanga kombonete
abande ko finga bato. Afinga mwana mwasi moko boye bate kazalaka policière na Canada. Mwana mwasi na zomba mafinga wana nyos. Akenda nango balobake akoki kozala na bana te. Mama wana bunda na ndenge nyonso bengisa bana bayate. Ayeba te nani asala ebongo mutu a YouTube. Ba benga pe baloba longola vidéo wana. La femme là elle était policière. Na yoka epe kala mamango. Vous voyez? Bato muso ozo finga ozo ebate. Mama comme mwana ozo finga ozo ebate ta muso asala kanaye na sécurité française. Oye bate ya. Aya na YouTube boye, aya kanenda musu ko contrôler bino Jael oyebite. Fuko ye na mboka otuni. Obengi batu neti biso bola danwa zebino boya kala na mona kayo eske ndenge ni no mona mama Kongo wana ndenge ni bona mama wana kosimbete. Ta aussi longtemps ozwina no mikanda te kosimba ete. Aussi longtemps bana na yona no yambi bango na maboko boete kosimba ete. Tout ça la batu na YouTube bébé baza ben intouchable hein? Mais oui. Jael. Yo kasangote akenda tipa ya ba mama ozo kake po ngani nga otanga suba komba batu na YouTube na ngate. Ba mama ozo kake osuki mama YouTube na bino. Ba mama na bino baksoke ba équipe nationale. Mama Kongo akenda tina ndako wa mama abango. Mama wana koma kolenga boy. Oyoka ngote ba séjour ya bande kono ebele obayaka wana po bosolo la kate somo bandoko solo ngba ba yebisa oti ba séjour na bango ndenge beba mama Kongo akenda ti place bazola lisa bana na bango ndako ba bomba batu bayeba kate mama Kongo bimela ndeko na bino wana alenga nazana ojo alenga lobi mama na lengi. So na zaki sko libanda no otambuso bien mwana na poussette mama Kongo nenga bimela ngai na ebite so na ngana bwaka mwana nazana ngona audio na solola na ndeko wana Jael tala mutu kosa ote fali apesa mikanda te fali apesa mutu bo moite bako ko beta yo Jael babomio bozoma ndeko mobali juju ndeko juju o bino boye bien ndeko juju na photo na ya wate bena laksi bino asoka koti na TikTok 1000 batelemi 1000 2000 ndeko PD soka bandi ko finga melelo tozolo baba beti ye mutu na ye beti na bordi makila ndenge bimi babundisi na kata France ya vandaka na Suède ayaka ko staffer na France na Belgique. Babetiye. Joël mutako beta yo. Eza malamu te. Joël ngai na bandi YouTube na fin 2016. Joël na bimaka. Na tambola ka Angleterre mobimba, Belgique mobimba, France mobimba, na banga muto beta ngate. Parce que to yebi ne to memakango. Na ubanga tendaka na Suède. Suède kutu pamba ba Stockholm wana ba Londres ba Malmö na kota kakuna na opanza na ostafi. Tina butu kutu na check caméra boy na okota la ba discothèque ya ba jeune. Na koti boy nga baba koko na koti nga mama koko kutu. Koko ngai mama Kongo te ba mama koko. Na koti pe ambiance tozo bina na bana na ngai. Na obini sabango na discothèque. Ozomona na osa na obanga poane pona suki likambo ezali to fingani lelo lobito oya zana na makasa osenga pardon asengi pardon to limbisani oya ko limbisa te etali asali mukina ko bela attention mais akoko simba mtu na nzoto te mais yo bako beta yo ozobima okomo ko kende ko sala be mission na Zamba Joël na Zamba. Soko comme mutu abimelo na kati ya Zamba wana beti yo na Zamba wana. Yo yeba kateke tango zo sala émission wana zo sala live. Batu bakoyi ko yeba partir ya satellite oze sikani. Tata Nzambi congolais. Bango batu mususu babimela bango ba yeba bandaku na bango bande ko vanda.
kasi ezaki partir à place azo sala ba live tela mama Congo akobimela ona zamba wana yaya akobeta yo continue kofinga Jaël mama Congo akobeta yo po komi ko exagérer biso yo sotolinga fali mais tokoti kopete ofinga mama Congo ndengwana mama Congo aza mukolo na yo Jaël mama Congo ye poto liboso na yo okokokana kana mama Congo mukolo moko te na bane oyo yavandi na poto okokana te ata lelo mama Congo akufi bakolobake ya yaka na 1900 yo yaka na 2000 omo akate ke siècle moko eza na kati bino toya bato ya 1900 bino boye na 2000 tokokana te ato yo somi mutu kosombi voiture osomi nyoso kosomba nombre d'années onga na fa na poto okokana nanga te âge nanga okokana nango te ba oyo nga na sali na mukili okokana nango te temsu nombre bana okobota bana 7 te Jaël tika kofinga bato o eza kitoko te tala mama Congo sikoyo akei ti place yo ozovanda ozowanga nango po anini ovanda wana eza place yo salaka ba live ayebi yango sikoyo ndeni yo mongo place ozomona te ke ozosala onomitia na insécurité et puis olongwe oli obwaka no na Belgique obwaki na Belgique te yo noke kobwaka na France na mboka mama Congo ozofinga ye yaya Picasso ozu mukanda wana Picasso ki bana no baye Pika nazoyebisa yo tuna kamakamni ya sala ya minene baba asala ya minene na Belgique otuna te esala pe ba effet mais ba yo obetela bino te bakanga bango pe bakota pe ba mise bakanga pe batongo pe batia bango pe na bakasho mais baloba te ke bana mama Congo wana les cas senga cessé de fait pona ba bien ya bana na yo bien na yo moko mutu ko sala ka boyete poto mboka liberté mais bazo beta bino juju ye wana ba betiye. Toi tu crois que poto est une assurance comme poto égale assurance au fingi mutu combien de fois bazo tchaka batu bambeli bazo bomaka batu pona makambo ya barando wa ba grand niveau wana ya batu ya bana na bana banindi surtout en Londres awa bana batiana bambeli batu boy ezaka barando wana kibo yo boma yo pamba Jaël eza buzoba ba famille no mama na déjà bazana ko sepela ndenge yo koti poto poni otikali po za mikumba oyebi ke so na zongi nango sala ndeni pona bana nanga bazana batata te ngamoko tata ngamoko mama bongo tango tikali mama ndeko nanga tala mwana mobali oyo na kombo ya tribunal ya Rabat soki bombo fifi soki nani kombo na ye mwana mobali wana komi koleka na télévision et pas ba Gloria Olangi na pesi bango bambote belé na MS je crois les garçons aussi je l'aime beaucoup bambote na yo a komi na respect ce nazo leka asaka nga mutema pasi nazo seka comme ndenga bana ko tshebso na ba miniature biso na ba mama Congo afinga biso mwana mobali wana mwaete go ngai do ko finga komuni nani ko tribunal ya Rabat oya munene wana oya mabele wana lelo komi koloba respect ya mwasi faut bon respecter nana bo respecter nana ketchup est-ce que yo penza yo za na droit est-ce que so benga biso senga so pardon mais yo quand même un jour na benga kai na bine papa likambo ngo ezakani oh mama ti eza nango kaka YouTube comprendre kaka ba vue aloba na nga bongo yangwana na koma komona soka matisi ngai na miniature badi ofinga omwaka na comprendre na tiki na ngala tiena se non bandi ko na ngai vraiment bozolanda na tiena bino mo ba extrait quand même boyo kango po bomona ke na kosi likambute et puis voilà quoi na kotiana nga ba extrait ya makasi te parce que la fille a beaucoup insulté toko fanda wana te to ka ba insulte oh ya makambo ezanga tina non c'est pas bien donc tokene nanu na ba insulte comment la fille insulte et puis na sepeli na batu ebele botali émission wana te botali yango penza te azuli yango ba vue muke Jaël tala bien site na yo
okomona ke place oyo finga ki batu bape batali na bango yote ozomona eza kitoko te ndeko mwasi arrête bwana na préféré tika bana nga pa biso pour ça l'éducation est bien ke bana nga ba mona ndeza boyo lala nga na kata ndako ndeti ba bino boza exemplaire ti na préféré 1000 fois bana nga ba fana pa biso ba mona bêtise na nga te ke ba mona ndé boyo lala nga na kata ndako pas n'importe qui à cause d'argent ou à cause de soif non sang oti je suis une mère intelligente OK nana ba soif le quoi binoté na ba soif le quoi binoté mama ko bipolaire bilobela depuis on funda bato so kangisa nani depuis on funda bato so betisa nani yo abebisa bato so kangisa nani na zela bino bo presi sanga doki na mboko mbangu bino boko et puis yo mama ko so sale erreur on la vidéo finga fali votre fali ne pète votre fali qui zengi votre fali boy toi na mo mama ko place le mot tsamu sapina nice on se retourne on finga fali votre fali ne pète votre fali qui zengi ya yo ndengo za wana Jaël nazo ebisa yo quand même otanga mo muketa ba vidéo mama ko ba fini fali siko yo na fali rapport ni bozana fali le rabora ngunda na a déclarer yo a déclarer yo tant que mwana na ou bien yo mwasi a fali ou bien lokoni ata ya fini na fali toi tu crois que bakokanga mama Congo pona yo ou bien yo bakopesa mukanda parce que ya zo finga fali comme il constate toleka te fali bola toi na ngo mama Congo place le mot tsamu sapina nice on se retourne on ndima teke na piège ya batebele ngana ka piège ya batebele au moins na piège ya batebele tu vas regretter pour aller comme si bikambo boye et puis baluki linga boye ko bokalate na ka piège on sera ça espionne ko bokalate donc la qui sait que si c'est l'Europe on ça Congo té OK Christelle Kabea ya yonde mto lakisa mama Congo o eza Europe ou bien ye muto ko lakisa yo Jaël ke a eza Europe ya bande konanga puna nini bozo linga lisusu bolinga su boyeba makambanani baza supériorité règle de supériorité bolinge ngote batu bayali boso na poto bomo na bango neti bakoma te ou bien ndeni botala muto ayeka ka lelo awa ina ne kutu na kokisi te na ndimi na ngate na yebi te me na ndimi te parce que mikolo bande okembangu Jaël j'ai livanda che mutu na se Jaël oza mwana mukongo okomosa makambo kwa bana bangala yaya pono gagner nini mekana kolongola ba bibende we olati na zolo mibale awa ta muso mutu na yeko zonga normal bilo muso bozo lataka na bazolo awa ozomona olati yango me ekangio banera mutu basinga mutu ekangami ozo raisonner sous malamu te po eza normal te Jaël yo mama Congo yo ke nukolakisa mama Congo poto yo mongo nde ozana mama Congo abimeli yo liboso ndako na yo mama okobanga te même ngande na vandi kaka boye mama Congo abimeli ngaya mais nakobanga même toi na problème te même quand ozana biso boye na lo balaza problème te na YouTube zini net par exemple na ngala problème te na Irène Masiando qui des gros bisous à toi ma belle na moi ngaka sonné moi nga zo bengela ngalo balanga mama eza Irène alobi na ngai Irène Masiando ki metam soupe na koyebisa mwana ke lo ba mama zate malgré on est en bon contact nakobanga ayebinde kuna ngane nini même Irène yemo mona kana Allemagne wana na bimeli kaka boy pa na sonné allez yo sikonde ngozana vraiment donc nde mama Congo ayebi ndaku na yo wana elobelo elokote ce que elobelo elokote mais yeba ke camarade obino bozalaka na ina tango akala mukoba bimela ye na ndaku na ye wana banda kovanda na kala na be na mwana boye mama Congo abima kuna asumba diarrhée ngam no yebisa bino abela o babengi diarrhée donc yo olinga kosa kiteti pa mama Congo tozo kende wana bale ofinga liboso mama Congo ozuka komi kofinga mwana moso Christelle na yebi na obiente boyo kana ebembe no ebemba mama na yo so posa succès no posa succès toze lokoti banganga nyoso salela utina na message na na kepa banganga kele banganga la kisanga so ki yo za le tout puissant yo banganga
Quel est consulter combien de personnes dans le monde? Combien de musiciens, ce qui est réellement ça fait à Kisi. Pas ni na mboka oyo. Aussi mobali ya yomo tabali wa leche alliance. So ça fait à Kisi ndo zo komelanga wana. Ke na mfi ya Kisi na bo pona kusanga Kisi na yo. Zo mobali ya balo leche alliance. Zo mobali ya ministre na poto. Zo mobali comme so posé. Olola na mibali ya bato bo cha ko bana lokwa mabata. Bana na bilongi chachi couleur. Bana ba posa ngumba. Zo mobali ya yomo ko posanga ne Rihanna Domingos. Biso tout l'internet inteleki Rihanna Domingos na sixi na makambo c'était pour Rihanna afanda Jomo boya poser afandi sai bon na Rihanna bêtise aya kati alors le reste que toi ndenge moko yo ki ça oza fille penza oyo simba Kisi bala na mona yo bali prêtre ba pela ko ba ka lexa na ngaka mama oza nini ona banganga wela on a banganga wapi yo kasi to mona ko tala bucho sombio elonge koti demo sombi bana valise bilamba na bucho koto signé to mona te otongini na Kishasa wa même pas na terrain da banganga yo ça na sala banganga yo wana obanga yo za banganga ze loko te comme midat nana banganga oza mida statue nana banganga oza maman livre lembi nana banganga ona banganga tu as quoi Christelle Kabea oye poto muto simba Kisme ozi chance muto memo poto direct Christelle Kabea na yé pele oye poto nzela 2 ans na nzelo ko makate 2 ans na nzelo ko makate kaka afin to le kaso Christelle wana Kisa babe wana aspirine Christelle wana ibuke pala aspirine wana me bendazole bozo mona pas azo sala émission na Zamba azo banga ya so bakiteli yo na Zamba wana mama ko bakiteli ye wana mama bakunde mikuwa tala zo finga mama muninga bonga blala baba 19 mama muninga tani nga zo finga simbi secret bomba la bibisi et puis alors là Isaac Parker Christelle Kabea fille infection abimisa Isaac Parker ba ganglio fille infection c'est ça quand bien que là Isaac Parker nga zo ngapota biba ganglio bamba biba ganglio baba banga ça examen bébé infection j'avais un témoin fille d'infection obimisa Isaac Parker ba ganglio fille d'infection là na mibali lobi na mibali ba biba ganglio akembe na ba piscine kala ngaki Christelle Kabea fille infection makasi Mako kuna munolo ko passage à Bible ene mama ko munolo munelo ko avenya munene mama ko ngoshe ta munolo ko avenya yo da tule MS yo mbasa mama na abi jamais chaud chaud jamais wala ça ko ça les gars azolo ba MS papa to pia ko respect to linga ko mingi MS n'acceptez pas des bêtises comme ça MS azali journaliste o basala na Gloria Olangi les garçons là wa posa ba question ala taka kitambala bwina mutu hein mama konga ke ko bima na MS ata yo moko Joël poni ko loba biloko izanga tina bo soki benda bima na mama Kongo bongo kanza embrasser ete poni hein yo mibali nyonso bima na bango embrasser bango ba embrasser yo siko yo yebisa ngai ata kutu ye nani Roger Ngando ngo aza pie ngai to yebani to kolina bango ese Roger Ngando aza kitoko par rapport na MS wana aza la mwana muke par rapport à Makongo mais aza kitoko koleka Roger Ngando mwana mobali oyo zo kanzo kitsa mama Kongo e kitoko te eza mabe makasi mwana mwasi o Joël arrêtez ça biso pe to kondima te soko zo continuer ko finga ka batu boye yebaka ofungo bani ko tshongo na YouTube ngai na yaka miko zo ba na saka policier de la presse ya YouTube monde qui ne peut ko kanga batu muso na ba TikTok mais mingi ya TikTok na tshaka commentaire te na tshaka bongo mais na YouTube na tshaka ngo commentaire o jusqu'au chaîne na yo o bani ko tshaba biloko no na YouTube donc na zo ebisa yo kanisa nonu nani vie na yo biso ba oyo zo comprendre toi na ba nationalité mais to longwe mboka msu tant to ye na mboko j'ai fait 3 ans bande na kanga ka Facebook 3 ans pona na boya ki na ngepe na se positionner na yoka makamba Danemark te na yoka te bat balo bananga ke kune ebongi kune sali boye bo yo gotika ki musala na yo o bandeki ko mema train kuno zo sala bona boya ki na lobi ke ngamgo na yebi pourquoi je suis venu ici donc moi et wifi
Je sais pourquoi toza awa. Ok? Nandingaka te 3 ans. Yo te yo ye déjà fallu à tiki yo. L'un exemple ndeko na yo wana tribunal ya Rabat. Yo mona kaya matsasu biso na ba miniature azo finga biso. Yo mona kazo le kazo finga batu. Est-ce que nenga vandi bonga holande la dossier na été pona epatika na poto. Toi aussi tu peux pouvoir rester aussi calme. Hein? Quand tu sors aux mayele, Luka Obima ok le boire na Canada. Pour ça ozaka na France ou na Belgique on va te tuer hein. Na modèle yozo finga batu boy. Nande mama kongo za déterminé. Ah, tu vas voir ça hein? Ça c'est ton problème. Moi je te préviens hein. Ah, fais un effort. Ok, na mboka kuswa, obima na Europe, ok, bora na Canada. Même quand tu vas na Canada, basi msuba bima kate na ba feti bazo banga banga. Bino bo continuer ka kofinga batu. Etali bino wana. Bande ko boya ko tabota la siko mama Kongo ye. To komi na soka. Mama Kongo ye. Non, les problèmes ça va. C'est pour ça que je dis à cette job là qui connaît rien parce que elle est même pas encore installée. Je lui fais comprendre que moi déjà quand j'atterris ici, c'est pour la personne qui lui fait sous-louer sa chambre. C'est elle qui doit être dans la merde parce que c'est elle qui doit dire déjà du fait que tu restes chez moi, c'est illégal. Alors si en même temps, voilà, si en même temps tu n'es pas discrète et que tu insultes les gens et tu incites les gens à venir ici, c'est la dame qui doit avoir des problèmes. En même temps, voilà, si en même temps tu n'es pas discrète et que tu insultes les gens et tu incites les gens à venir ici, c'est la dame qui doit avoir des problèmes. Voilà. Moi déjà du fait que je suis avec le gardien, il y a comme un français, voilà, ma français dans mes vidéos que si j'arrive ici, la fille elle s'appelle Jaël, mais la fille, maintenant je vais me renseigner sur la dame Jaël Lukoki, voilà. Mais on dit c'est une Camerounaise, ça, voilà, c'est le nom, voilà. Voilà, moi c'est la dame. Je lui dis, elle croit que je suis idiote. Moi je dis non, moi si je viens ici, d'abord je vais me mettre en ordre. Au moins ils s'embana au salaire émission, yango wana, bako kanga yo vous savez qu'elle n'a pas de droit, c'est illégal. Voilà. Elle aperçoit l'argent tous les mois, 350 €, voilà, par chambre. Par moi, elle a une petite fille. Voilà. Tu dois voir c'est qui là comme ça. Si, elle fait ces vidéos là en bas. Elle fait des vidéos là, machin et tout. Mais elle. Ah, tout le monde y place à ça la vidéo. Bon, elle n'est pas reconnue ici. Je suis toujours là. Je suis avec le gardien. Je cherche. Est-ce que c'est même Tabayarus? Je ne sais même pas c'est quoi. Je suis là. Naza hors la loi terre. Je suis là. Landlord. Quittant. Je suis là devant ton immeuble. Je parlais même avec le gardien. Bima, Jaël. Jaël, il faut descendre. Au sommet de Makambango. Maman, comme ils sont dans l'illégalité, mais ils provoquent les gens. Et elle dit qu'elle va obtenir ses papiers parce que si j'arrive ici, du fait qu'elle est sans papier, c'est ma présence ici qui va faire qu'on lui délivre les papiers. Idiote qu'elle est. Il faut quitter. Il faut quitter. Déjà, comme je t'ai dit, moi d'abord, c'est pas toi mon problème. C'est la personne qui t'héberge, qui te fait louer la chambre à 350 €. C'est d'abord elle mon problème. C'est la Camerounaise. Voilà. Jaël, Jaël. Après, monsieur, voilà, vous voyez la fille là, je vais venir ici pratiquement tous les jours. Je vais chercher les coordonnées. Moi, je vais vous faire un courrier. Je vais faire un courrier dans votre agence là. Je vais d'abord avoir français. Je vais faire un courrier. L'identité précise. Je vais faire une lettre. Ah, juste là en face. Voilà. T'as la Jaël. Jaël, Maman Congo a eu bien d'administration. Oyo, si c'était toi là. Eh, Maman Congo, je vais faire une lettre à votre agence. Non, 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 non. Maman Congo, mon administration. Je vais faire un courrier. Hein. Moi, je vais envoyer un courrier. Moi, j'ai pas de problème avec Jaël. Mais je vais parler avec c'est qui là. La Camerounaise qui héberge. Elle paye 350 €. Tu as ton secret. Ah, my God. My God is good. Nasuki wana yaya. Mama Congo a memi yo. O comprend? Na ko pe ko cheboza. Boza na tia bi subuko. Oui, mais c'est l'entrée c'est ici. Ah, c'est de l'autre côté derrière. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà si mandat. Voilà. Maman Congo me m'a écrit. Je suis en live, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, je travaille, comme je t'ai dit, hein. Moi, je travaille dans l'exatant nanga awate. Oben Maman Congo kola l'exaté. Moi, je dis, moi, je fais mes choses, la loi. Moi, je fais mes choses, la loi.
ngano to beta na biso côté no ko banga no te poto beta na mais faut non na déguerpir yo non na immeuble yo no faut luka chambre mususu so to no luka ba chambre le boza musika ya U de France so za luka ba zika zinga na bandaka ko ya ko bando selo ba descente voilà moi je t'avais dit attends d'avoir tes papiers. Attends de t'installer pour commencer à provoquer les gens. Oui. Tu n'es pas installé, tu es en l'ère actuelle, sur le territoire français, osa illégal. Osa illégal. Na minito, quand c'était que nous avons fait son candidat, on cause ça yo. On cause ça yo. On a osé candidat na simanangate. C'est comme un article encore 30 minutes. Moi je travaille. L'article moi que na la lélioté. Na c'est là que des coussins. So qui no yo so zayo moko basi tête à tête mais so ko say moi genre olio ki taka comédien na quartier avant comédien na quartier avant ko banga noter so yeno yo moko ngo za la problème na nga na ndenge na nga to beti na biso tête à tête mais na attaquer yo na ndako au moni gardien lobi kana pesa ye étage ici ko fandaka na nini na ba coordonnées c'est ko moni na les carreaux sur les carreaux non ye balanga étage. Bon, moi j'en ai pas pour longtemps, non, c'est le balai, je suis en bas, non, pour l'amboule, je suis en bas de chez toi. Il te reste encore quelques minutes. N'habite ça, Lali, la mousseau, je suis là en bas. Voilà. Voilà, je suis là en bas. Voilà. Okay. Et ne pense pas que si, au moins de lobby, je suis alarme. Quand je fais mes analyses sur Fali, au Kansayote, au Kansayote, parce que Yozo mi benga alarme, mais si j'ai envie de dire quelque chose sur Fali, je ne vais pas le dire. C'est toi qui as sali le nom de Fali. On me dit, bah, insulte na yo, bah, sorti na yo chaotique, ben, politesse na yo. C'est toi qui as dégradé, c'est toi qui es en train de dégrader le nom de Fali. Quand c'était que nga sona bina lo bela Fali, le nom bango tia kit. Oza moi ça tembe. Nga la binga ya, si tu descends toute seule, si tu viens toute seule, on fait tête à tête. Tant que basi tête à tête. Suppose à blindé. Sache que moi, qui déjà, on fait tête à tête. Voilà. Tête à tête. Suppose à blindé. Sache que moi, qui déjà. Voilà, wana tango mama kongo akei, mame ngalisa oyo mame lombe, ayaki pona kobangisa bato. Yeyo. Ayete azaika na mbeto. Boyo ka réponse. Tired of seeing a blurred reality? Try these. Mama Jael atika kitali. Olia fana neka kanye abunga na ye. Yeyo. With wealth, by earning 5.2% interest. Mais la peur de nos anangoti. La peur de nos anangoti. Parce que nous avons un maréchal. Nous avons l'alarme. Maréchal n'a pas de souci. Na bino sanga la bino tokutana. Souci na bino sabo mona star na bino na misu. Souci na bino toka photo na star. To filmer no pesa bino makambute. Oh, ngana pesa bino makambute c'est Christelle. Attends ngana longa pona ngana komana ngeza moi 4 minutes. 4 minutes na yela sala sko. De to to sala ndeni na pesa makambo na ndo filmer. Ngayo na Christelle to so bunda. Aïe o pesa. Alobi place ba bazala ki na place ya zo vendre za 4 minutes. Azo kosa na ya vanda awana. Soki pesa 4 minutes, cela veut dire que au pesi déjà place yo vandaka. Keba mwana mama. Bo mama na yo koli. Yo fingi ba mama batu bakufa. Yepe lobi lo ba kokoma kaka ebembe dula ya dula. Bana no ba otika na nani. Boko la bana ozape na sosia bana na yo. Yaka na poto one mama konga ebisio stabiliser na vie na yo so zwi chance oye. Fali pa lo ba na bino bien. Soko yo no zolo bakaka cha date. Pesa boy, fali azo beta, boko some fali. Est-ce que fali oboya yo? Na ye nana wana poni nana chaka kiti ta finga ka ye moko. Azala ka pe kroni fuatiti. Azala pe na chaîne na ye nana suki boduka. Poni a finga ka ye moko te. Nana boduka tika ko pesa mwana mwasi mutu munene mutu pasi. Bako boma ye tango bako boma ye. Batu bako tia yo na miniature nana. Na o prévenir yo ba lobake yo mto lekisi po na restaurant na yo. Kanga dati ya lelo. Parce que mto azo finga bo azo tumbola mama Kongo. Maman ayebi loi. Bozo tika ye nana boduka ozo tika ye. Mais ba beta ye ba boma ye bi ba sale ma be na France. Au moins de mokile ubalokela yo. Pekisa ya bunga. Abunga luka mikanda na ye.
et au sala est bien. Tenga okoma ne poser au bimana e. Azana ya ko sala ba vidéo ne makaboza ko le belé pona fali. Ebele. Akoyi ko ya wana. Biso yo surtout to lobele mama Congo. Mais to ko ya wana te to kanga na mama Congo te. So mama Congo asane loko bien to yaka. Neti suko bandi ko exagérer. Bande ko na suki wana pona lelo. Bo like bo partager bande ko nanga. Makambo yo ko finga ka batu oyo bande ko nanga yi. Bo bana bino ko doser. Modèle ba komi ko bete lango batu. Batu ebele même Rafine personnel abande ko banga ko bima. Abanda ko bima pamba te. Atikali ko yeba Belgique malambu te. Mwana mobali o fimbu na fimbu. Bambote bele alobeli yo nani ndeko nanga na miso bi tika ko tumbola mama Congo. Asala makambo wa kebebisa mikanda bato ya bande kwa Belgique. Balobela bino te bakosa bino bazwa mikanda. Mikanda beba. Ba dosi ya mama Congo ekota kunda na kati. Keba yo pe ya ko beba. Ndeko nanga mibimela Jael show. Nga kutu na yena nga zana nga policier de la FPS. Ato fingi nga na zongelo pete. Non ya pe ko répondre yo te. Non ya pe ko luka yo te. Nga na zara kaka beta leka. Abon attendez sali. Bo partager ya bo like. Na tiki bino bye bye.